Mbote bandeko nyonso balandaka masolo na biso oyo epesami na ngai ndeko na bino Kongo Alenga Shora de Sulanga kimia nzambe ezala kati na bino bandeko nyonso bokolandanga na bokebi bozala na kimia na bandako na bino. Lelo tokosolola masolo mosusu te kasi tokosolola makambo etali bopeto ya République démocratique du Congo, précisément na ville ya Kinshasa oyo ezali bongo capitale ya République démocratique du Congo. Ya solo bandeko tolekaki bongo mikoleleki na maponami ya chef de l'État, président Félix Tshisekedi azalaki bongo eli, azali ko continuer misala na ye et surtout boyebi ke mboka na biso ezali bongo na bitumba oyo ba agresseur oyo tobengi ba criminel Rwanda na M23 oyo bazali ko bomba biso. Napesi vraiment mes condoléances na bandeko na biso na Kivu oyo bazali kuna oyo bakufeli mingi pe mikolo oyo tokoleka. Boyebi moko oyo tobengi Corneille Nangaa oyo ti lelo ye wana na bandeko mosusu ya bakongolo bazali ba traître bango wana bakei kosangana bongo na M23 ya ba Rwandais po baboma bandeko na bango moko. Kasi ya solo bandeko likambo ya maponami ya ba député national Pepito Kilala double brassard oyo aganeki bongo na Funa en tant que député national honorable Pepito Kilala mama na biso babengi na kombo ya mwasi nzambe la reine Pepito Kilala bana bumbu selemba ope makala bango baleli mingi na likambo etali bongo banzela boyebi ke na kati na capitale ya Kinshasa ngai moko pe nazalaki na kati ya Kinshasa namonaki ndenge vraiment banzela ezali kobeba banzela oyo batongaki nyonso ezali kobeba pamba te basuivi ezali te boyebi ke ya solo prince oyo tobengi ya 24 novembre direction ya 24 novembre oyo kouta nzela ya lingwala pe ye na bandali molare koti ekei ti na selembao makala kote ya makala pe mati na wenza selembao ti na sanatorium pe kei ti na ipen ezali nzela oyo principal ya monene wuti na royal pe kei ti na ipen pe mati kuna ti na Congo central. Donc ezali nzela moko il faut kosala yango ekoma monene. Kasi ya solo bandeko likambo kokamwa nga nazalaki na Kinshasa kolongwa na parking ya Bandal toyebi parking ya Bandal bandeko na ngai ezali parking oyo vraiment biso no surtout bato batangi na b'internat bazali koya kozwa bakamion na bango kati na wenza molare wana na parking ya Bandal po bakende na Bakongo na Congo central. Ndeko na kosa bino te mokolo ya lelo balabala oyo tobengi ya 24 novembre nzela ezalaka susu malamu te nzela ebeba na ndenge ya kosakana te na ndenge ya kosakana te mpenza na kosa bino te mabulu prince nyonso batonga nyonso ebukana donc bandeko bamoto ekoma koleka wana na ndenge ya desordre epuis badepute national mosusu mpe bakonzi mosusu bango mpe na bajipe na bango bakoma kaka koleka nzela wana pamba nzela mosusu ezali te bamosusu bakoma kokima nzela ya ngerengere badirection oyo batia atongi ya Birmanie to asosa po kaka bakende obima na baba alandu po bakia kuna na komine ya Bumbu pe selembao Pepito na bolimbisi honorable Pepito Kilala mwasi nzambe en tant que akomi député alobi ke solo akoki kotika kaka Bumbu selembao boye te bandeko akitaki sur le terrain mpona nini banzela ebebi basalite bafulu ya na ndenge ya kosakana te bandeko na nga bokomona bilili pamba te na kovandisa maloba na nga na monoko te parce que taux ya mortalité élevé wana mboka oyoka esengo te so okomi na Dubai okomi kosina pe soko ye wenza kutu osina pakate po ani bosoto
eloko nini yango oyo bakongole basala po bamérite kovivre décemment na miposa question na bunda tellement nzambe akomisi ngai place oyo mpona apesa réponse. Alors ça c'est mon premier mois, je lance 3 fois, j'ai loué 4 bennes, les miennes sont en panne, j'ai 2 tractopelles pour essayer d'accompagner la venue du mercato. En même temps, j'ai interpellé l'autorité municipale dans sa gestion parce qu'il y a un marché qui produit les immondices. Non seulement il produit les immondices, il produit aussi un peu de moyens. Si le bourgmestre dame peut faire en sorte qu'il y ait un moyen qui met à côté et que ma fondation mette aussi des moyens pour qu'ensemble nous mettons une vision commune pour le bien-être de la population. C'est déplorable, hein? L'autorité de l'État a très faible. Si on ne se dit pas de vérité, et ça marche. Tu verras devant des magasins pour les gens. Est-ce que mon magasin a évité que à cause de la communauté, est-ce que l'autorité municipale fait a évité qu'il faut empêcher pour la foule et à mon et comme on a tambola et qui n'a pas la foule sur la biso tozavant ya sika to baelu ya sika particulièrement de moi nalingi napunda nalakisa tala na nga mpona commune na nga naza na défi ya kosala en sorte ke mama nyonso oyo akofréquente commune ya Bumbu ya commune échantillon na ngai atekaka lisusu biloko akolia na mabele azotuna bango oteka na yo mosomi osomba déjà tu as un problème à maille donc tu resombi ndunda na yo mabele okobetaka papa olikolo po osa mo économie ya maille ozi otela bongo opesi papa opesi bana yo moko lie ole biso totambola mwa mikili apo tomona komona fulanga baisipi opesa consommateur produit biso bayedu population na biso totia na loboko to accompagner vision totala biso nyonso ke baengin ya sika mais engin eza matériel ya mana soki comportement ya moto étranger te okocommande engin et pour que ocommande mosusu c'est routine on va refaire la même chose mais quand la population se prend en charge et qu'au-delà des grands engins il y a des petits engins d'accompagnement les peines, il y a beaucoup et on mérite mieux. Aussi, la représentativité est bonne. Et voilà, madame Mingi, sélection, il y a il y a pas de compétence pour gérer à passé dans l'histoire où il y a j'ai déjà fait ça. Maintenant, je voudrais faire ça. Ce qui est aussi pratique, aussi nouveau-né. Donc, si on va fonction d'État, et voilà, maman. Ce qui est aussi maman, je vais mettre hors, il y a la fonction d'État et vous avez aussi maman. Parce que pour faire ça un dimanche, il faut essentiellement être une femme. Pas le nom de femme. Parce que pour maman et primaka, toujours. Moi, maman, je dois bien faire. Parce que les gens qui sont venus à Ghana, différemment, comme ça c'est ma base, les jeunes quand ils viennent, petit personne pas au petit de en même temps, tu as la recette à la banane, c'est pas au makala. Tout ça, c'est fort de changer. On retourne à 5 ans après d'envoyer tout ça, le travail sera fait, le mandat bomona ndenge honorable Pepito Kilala kitaki sur le terrain pona kolongola pe misala pe na kolakisa pe ba mama oyo bazali koteka parce que ba mama oyo bazali koteka bango pe bazali kokanga pe banzela komi mike na ndenga kosakana te tina balabala mingi ya quartier banzele komi mike po ba mama nyoso bakomi koluka basala mombongo toleka bomona bilili ndenge honorable Pepito Kilala architecte sur le terrain bato pasi pona komona ba fulu
niveau bafulu balongoli pe honorable Pepe Tokilala mwasi nzambe asololi na bamama na lolenge oyo esengeli pe bandeko esali bato pasi. Capitale ya ville ya Kinshasa boyebi ke mboka na biso bakoma kobenga biso coltan or soko za congolais coltan surtout biso baye tozomi na mboka ya bapaya. Matondo mingi ya solo bandeko bolanda na bilili bomona ndenge honorable Pepe Tokilala akitaki bongo sur le terrain na commune ya Bumbu Selembao na baba Luvambanu petit na likolo alobi ke il faut asala misala banzela wana fo ebonga tolanda bilili. Ah, tozali na moi poto tala ase bona poto bezali ase bona poto ezali aje omoni omoni botala vraiment pour sauter. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi tolandi na bilili bomoni bino moko bandeko pasi pe mawa komona ba mama na biso ndenge bazali koluka kaka mombongo pamba te ba papa basalaka lisusu te chômage ekota na kati ya République démocratique du Congo na ndenge kosakana te ba jeune baza kosala te yango tozali ko lancer appel na Fachi Beton président de la République
baluka bacreye baentreprise baluka misala bapesa na bagene mpo te ya solo bagene baleka na kosurvivre baluka vraiment kosan sortir soki bagene bazali kozwa baemploi te bandeko criminalité ekozalaka kaka na Kinshasa kuluna ekosilaka te parce que bagene bazali kozanga mbongo tomonaki braquage oyo esalamaki na Bandal kota Chibangu kuna ndenge bakendeki babrake Western Union mpona koluka mbongo parce que bandeko na ngai bagene baza na misala te batata oyo baboti biso tozoya mikili ya poto tozali kozonga tozali kokuta bango kaka baza toujours na badifficulté misala ezali te yango bozomona kindumba mpe komi makasi bana mike il faut basurvivre parce que ezali mokili eza bongo ntango bato bazali kosala te bana mike to bagene oyo ya basi bakoluka basala kindumba tala bamama mosala bakomi kosala il faut bateka koteka yango ezali nini fo babima libanda mpo bawenze nyonso ekomi plein bomoni bino moko balabala po doki 24 wana bakanga yango presque doki nzela ekoma moke doki mutu nyonso akomi na posa ya koluka mombongo Pesa matiti wana na sete seona. Mama lokoto pesa te. Mama lingi bopeso. Dongola pondu onyo. Yango mama Pepito Kilala honorable alobiki ya solo il faut baluka solution na commune ya Bumbo Selembao po basala banzela na monaki na baba la révolution mama na biso Pepito Kilala kolonga na prince pokene na Birmanie nzele kangama même na liboso ya lopango ya mama Pepito Kilala biso nyonso toyebi ke esika wana ezalaki esika moko ntango ozoleka wana ozoyoka na bandeke baza kolela kasi lelo ekoma bandeke te kasi ekoma bato bakoma koganga makelele eleki moto nyonso to akoti na mombongo banzele ekangama babalabala ekonda masengi kote ya na pesi star egora star makambo bambote balabala na bango kote wana nyonso to ebeba vraiment ezali kosala bato pasi yango mama Pepito félicitation nzambe apambola yo na mosala kitoko
ozali kosala ya kobongisela bandeko na yo banzela. Gouverneur misala nyonso bosalaki banzela ne bebi. Bosala misala bakushi ya beton wana ezala minene ezala malamu. Ba société oyo tobenge ya ba chinois to ya ba turc. So bopesi bango mbongo ya malamu bakosala pe misala malamu. Tala côté ya Telecom. Banda Fachi Beto abongisa nzela ya libulu érosion wana. Nzela wana fallait continuer que neti na pompage pour édubiner bambouteillage na ville ya Kinshasa. Ti lelo nzela wana esuka et continue te na Telecom. Po nini toyebi te monsieur le gouverneur. Yango tozali kosenga na nouveau gouverneur oyo koya na kati ya ville ya Kinshasa. Asala biso misala kitoko Jekoko Mulumba pire vient na nga bambote na yo siko ozali losako na misala ozali kosala toa na posa ville ya Kinshasa emona na penza na esengo bato ntango baza kotala yango bazali komona ya solo vraiment esengo bato bazali koluka badétruire génération ya Kinshasa bagene koluka baplace biso ndenge vice gouverneur Jekoko Mulumba na kati ya Gombe bokende kozwa baplace oyo esengeli kosala makambo ya kitoko botya yango banganda soki baterrasse kosala biloko wana na kati ya Congo toa na posa ya makambo ebele kasi ya solo vraiment tozali kosenga na gouvernement na biso bosala ya biso mosala malamu. Merci mingi na mwasi Nzambe pepe tokilala na mosala kitoko sali vraiment Nzambe apambola yo pe to lancer appel na président ya sika ya association ya Erogal Lisungi papa na biso Eugène Manangisa. Eugène Manangisa vraiment na peso mbote siko zali na molongane na yo mama Meje tala vraiment en tout cas musala oyo ezali kosala mama pepito ezali kosala tomoni bato bazali kosala yango baza na baboti te en tout cas biloko ebele ezangi bango bapau yango tozali kosenga tolancer appel na nouveau président ya Erogal Lisungi awa na mikili ya poto na diaspora na ye moko vice président papa na biso Nitu 15 na pesi pe mbote na mama Nitu vraiment bosala la biso na fondateur Clara de Bruxelles ba initiative osalaka ya kitoko tozali kosenga ko soutenir honorable Pepito Kilala tant que présidente pe ya Erogal Lisungi Elkin bandeko bazali kokota na bapoto bandimi basala mosala kasi ya solo ezali kosenga pe moi Lisungi ezala kati na bango lokola Erogal Lisungi bosungaka il faut koluka toujours kosalisa bandeko wana toluka baboti awa moto na moto akoki koya ata na 5 boti aye kopesa ata don na Erogal Lisungi toujours na wenza sur le mot
Charlie Bolasso. Mama, bwana unabali Bolasso. Wapi batu wao? Baya. Pona kosunga pe bato bazali kosala vraiment mosala oyo mama Pepito a lancé na kati ya commune ya Bombo Selembao lobi pe kozala makala pe bana funa bakozala na esengo mpo lobi pe bandal pe se bebi ezali kosenga ba nettoyage ya baterrase mama Pepito aza capable ya kokoma partout na funa andimi yango eza mosala na ye toboyi badepute oyo ya kala toza na posa ya badepute neti ya boyi député national mosala na bango yango oyo wana tokomona misala Kinshasa kokoma bopeto. Merci mingi ya solo mama Pepito, merci mingi na bilili, merci mingi vraiment en tout cas na pesi mbote na Makonzo TV, na pesi mbote na Clara de Bruxelles, le fondateur à Eroga Lisungi. Awa tozali na balabala Luvambanu na 24. Yo. Mbote na président ya Eroga Lisungi Eugène Manangisa, mbote na vice-président Nitu 15, mbote na bana Eroga Lisungi na bosanité, mbote na bandeko nyonso tu oyo bazali sima ya Pepito Kilala lo tokuteli bongo mbala sima nde tokosolola masolo mosusu émission na bino masolo na biso tokobanda koyela bino chaque semaine tokoyela bino baaktualité oyo ezali koleka bongo na kati ya Kinshasa il faut tosololaka yango pote ya solo et surtout batoilete ya Pepito Kilala esika nyonso azali honorable tokoyeba mosala na ye azali kosala tokolobela yango atanke ngai moko mpe molobeli na ye nazali awa na mikili ya poto nzambe apambola bino tokuteli bongo mbala nsima nde tokosola lisusu ezalaki ya bino ndeko Kongo Alenga Shora de Sulanga. Abonnez-vous na Kongo Alenga TV
tokuteli bongo mbala nsima matondo mingi ingeta